Pika tokubike no moko twavana sedieto kiambote munkumbwa se ye mwane tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela tulendele kutofuata sedieto tata fumambanza beto bana bakutukulombele bakafulu watusikidikisa tusama ensambu zange mfumu wetu Yesu Kristo yozola kwa ngatata nzambi wase yo ntwadi wangatata mwanda wavelela bika kwa masikilanga munaito kwa yelemfu se ye mwani tata mwanda wavelela amen. O nkombo ya tata ya mwana pitata mulimo santo lelo tozali na date ya le 1er juillet oyo sanza ya juillet oyo tobandi eza na makanisi mingi na lingomba ya tata mulimo santo koloba ete lelo ezali le 1er juillet ko kanisa maimalekaka na l'an 2021 tenge mbuta kwa kiade ya tika kabiso na mukolo wana ezalaki ya mpasi
pamba te soki tokanisi ndenge tofandaki na mama kwa kiadi. Mpe date ya le 2 juillet oyo tozali kokanisa liwa ya mama Kinzembo na 1929 kuna na boma, mpe kokanisa kufa oyo mpasi mama na biso mama Kimpavita oyo alobaki boyei ya tata Simon Kimbangu tata Molimo Santo. Mpe kokanisa na le 29 juillet makila ya papa de Ngenda ndenge sopanaka na Lukunu, mpe na le 8 juillet na ndenge papa de Ngenda atikaka biso premier chef spirituel. Donc sanza oyo ya juillet toza na makanisi ya mingi, so totali badate nyonso wana ezali nde elonga ya mama kwa kiadi to papa ya Ngenda kontima ba mama Kimpavita mama Kinzembo biso oyo toza nani na bomoi oyo topesi banzoto na milimo na biso mobimba na yango epa ya tata Molimo Santo ndobi ete tokosalela ye. Eske na mokolo na biso ya kolonga eske tokozwa mpe lukumu ndenge tata na biso mpe bamama na biso bazali kozwa lukumu koloba ete kobomba mibeko likambo ya makasi nde ya mwana yango papa dia Lungana abandaki koloba tango nyonso eto milengele pamba te ebandeli Nzambe akotalaka yango te, kasi nde tata Nzambe akotalaka nde suka. Eske okolonga tokolonga na kolonga wana isika wana tosala effort biso tobengami bandimi awa tondimela tata Molimo Santo papa Simon Kimbangu lelo na papa Simon Kimbangu kiangani tomibatela pote tokoka pe kolonga biso na kati na bolingo mibeko ndenge bazali kotinda biso. Tolandi Matei tolandi pe discours ndenge batangili biso na cabinet mama Kokiada azalaki nani musala nini asalaki na kati na Lingomba. Biso na bomwana na biso tomonaki kakete mama Kokiada azalaki mama nourricière na biso. Mama nourricière pona nini banda mbotama na ye na bomwana jeune fille kasi amepesaki mingi na msala ya tata Nzambe ya tata Simon Kimbangu, surtout na boyambi koyamba bapaya ndenge na ndenge, kolamba kolesa bango na likambo wana mama Kokiadi ndenge toyaki kokutela ye biso toyaki nsima ntango nyonso tobandaki komona ete mama Kokiadi abandaki kolinga te moto akufa nzala pamba te likambo wana abotamaki na yango akoli na yango. Yango lelo oyo tozali kopesa ye lokumu oyo ebongi na ye oyo ekoki na ye biso mama na likambo biso pe tosala molende awa tobengami bana tata Simon Kimbangu biso pe tokoka kolonga ndenge tolobeli yango papa de Lungana ngya ntsukulu kaikalanga ye diambo kanti tsuka ya ikalanga ye diambo papa de Ngenda tangu za onso no yani kuna ntumpa kuna mambo maonso Leona suka nde kuna kuzalaka likambo eske osalelaki tata Molimo Santo tata Nzambe na solo
ou bien obandaki kosala kaka hypocrisie tososana likambo yango mpona mokolo na lelo tata molimo santo papa Simon Kimbangu Ndiangani apesaki biso chapitre oyo kotangama mpona kokanisa mama Mbuta kwaki ali ndenge atikaka biso na mokolo na lelo na l'an 2021 tokobenga papa Kabemba na papa Elebe boya po ete botangela biso mpe bolembolela biso chapitre oyo tata mokonzi ya bule papa Simon Kimbangu Ndiangani apesi biso epesa biso susu makasi ya biso oyo tozali nani na bomoi totikali kosalela tata molimo santo jeteki ya kuyembaka oye ekolobaka ete moyini asali maso po ete mosala oyo ekoka kokufa kasi mosala oyo ekokufa te ekotikala seko na seko na ndenge ye moko papa Simon Kimbangu alobelaka yango na 1921 ete kombo na ye ya Simon Kimbangu ekotambola na mokili mobimba mpe ekosakama na mokili mobimba mpe ekoyebana na mokili mobimba seko se seko. Papa Pasteur bopesa biso ba chapitre ndenge papa programme atindi biso. Merci Nkolo, le repère Sabiso Maloba, dans mon Kolo Malelo, moi le 1er juillet, il y a 2025. Chapitre Moli Moussante, Mokonza Lingo, Mokonza Boula, Pesaki, Hébreu, chapitre 13, verset 7. Baebeleo, Mokapuya Zomi na Misat, Nzela ya Sambo etangeli ezali boye na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo bokanisa batambwisi na bino ya kala baoyo bateyaki bino maloba ya Nzambe bokanisa bizaleli na bango mpe ndenge bakufaki bongo bolanda bondimi na bango lokoleza mukuse tozongeli yango bokanisa batambwisi na bino ya kala baoyo bateyaki bino maloba ya Nzambe bokanisa bizaleli na bango mpe ndenge bakufaki bongo bolanda bondimi na bango na kombo na tata na mwana pe tata Molimo Santo. Tata Molimo Santo apesa ibiso kaka chapitre moko pe na verset moko. Hébreu chapitre 13 verset 7. Tolandi na introduction ya mokanda ya baebeleo na verset 7 la babi bokanisa bokanisa. Donc va interpeller biso bato to fandi lelo to komi lelo na keke oyo to kanisa kasi tozali ko tirer attention ete to kanisa kaka te ko kanisa kaka ekoki te kasi to yekola soki to kanisi likambo to landi yango na exposé ya mokonzi ya Lingomba to landi na lecture ya mot de circonstance ya mama apesi biso toyoki mayenyo suma ndenge lolenge mama nkwaki adi azalelaki yende tozali kamuna ye lelo donc parmi batambwisi balobi na biso to kanisa bo tozwa makanisi na biso to tia siko na misala ezaleli evangeli na ye siko to yekola yango to yekola yango soki to silisi ko yekola yango lokola to fandi wana sika tango to kobima awa to kende ko salela yango to yoki
tokati tokende kosalela yango sikoyo balobi na biso tomekola nazali kozwa kaka bamo oyo eza na kati na chapitre wana tomekola bizaleli na bango na mosala oyo bango bazali kosala na mosala oyo ye azali kosala azalaki mama na biso oyo tozali komekola lelo azalaki mutu na mobulu azalaki mutu na koswana azalaki mutu na bitumba bakestion wana ntango tozali kotuna yango tozali kopesa réponse mbala moko mpo te yango ekomema biso na esika tozali kokende ndenge tata uti koloba te suka nde kokata likambo na ntina na komekola na koloba likambo moko oyo papa mokonzi ya bule papa Diange nalobaki na biso eza na circulaire moko atikilaki biso alobi bomekola bolanda ndenge ngai nalataka lolenge nalatelaka ngai eske biso batata lelo tolataka bongo bapantolo tozali kokitisa bapantolo kuna mpona kolongola yango fo vanda na mbeto mpo te moto abenda eske papa Diange nalataki ndeko biso bamama babi toliekola mama bibi ndenge azali kolata eske biso tokolata lelo ndenge wana bateni na biso eske ezali malamu ezali conforme na kibondimi eske mama bibi eza kolata ndenge wana eske mama kwakiari toza kokanisa lelo eske aza kolata ndenge wana eske aza kotambola ndenge wana eske azali kolobela ndenge wana babi tomekola yango alors soki tomoni ke ezali bongo te me mpo nini tozali kosala yango dans l'entretemps tozali bandimi toza na kati na liyanga na kati na lisanga na kati na lingomba ya papa Simon Gembango tozali na ba référence mais référence na biso tozali kolandela yango te donc tozali kopengwa soki tokei siko datana na tila na défilé oyo balobelaki biso mikolo elekaki botala etamboli na biso na kati na défilé papa Diange da pesa koleka na défilé mokonzi lingomba pesa koleka défilé fête moko ezalaki ya tomonaki mpe papa Mfuma Mbanza asalaki défilé est-ce que lolenge wana biso tozosala défilé na biso est-ce que lolenge wana biso tozosala défilé soki lolenge wana eza malamu te tokokontinue mpona nini nani aza kolakisa biso etamboli wana nani aza kolakisa biso elateli wana nani aza kolakisa biso esaleli wana na kati na lingomba parce que toza na référence yango na batata babama tozali susu na ntango ya distraction te toza susu na ntango ya kolala mpongi te ndenge Romains chapitre 13 verset 11 suivant alobi oyo eza ntango ya kolamuka na mpongi eza ntango ya distraction lisusu te ozali kolekisa ngonga oyo tosala makambo ezali plus important tozali kolekisa ngonga koluka elambani ya mabe tokolata mpo te toya kolakisa ngo na ndako ya Nzambe balobi na biso lolenge nini bakufaki eske batikaki kondima na bango na nzela tolandi papa uti koloba na biso te mama kwaki adi banda bomwana na ye akutaki musala wana na maboko ya mama Mwilu akopie yango amekoli azali saleli yango kino kufa na ye ata azali maladi akotelema kaka akosala même asibi na maboko te makoloba na monoko po te bato basala po te pesa solution malamu mais biso lelo tozali même koempêcher génération oyo ezali komata mpo na kobongisa mosala na Nzambe oh mwana na ngai osokende wapi bonjour papa bonjour okende wapi nake soirée ah bana na ngai okendeke kaka biso tobandaki depuis 56 depuis 56 bana na ngai toza komata kokende kuna na Yerusalem mikolo nyonso ah bokendeke kaka biso tokoya kaka totiki na te tokoya est-ce que le langage wana expression wana eza ya bondimi est-ce que zo encourager mwana wana elengi wana zokende na olanda nzela ya Nzambe so encourager pota alanda yango to ezali koloba ngo na lolenge ya kimukolo ta mwana na ngai so nyoka mapamba biso pe totambulaki bongo te bongo te wana lolenge bango bakufaki te bango baza basoda ya mpiko bakufaki na munduki na bango na maboko
balobi na biso tolanda kondima na bango. Kondima na bango emonani na misala na bango. Yango tozali kosala lelo tolandi na tata uti koloba na biso. Kondima na bango elakisami na misala na bango. Basali misala na bango kino na suka bazali kosala kaka. Mais biso, est-ce que tozali kosala mosala lokola bango? Mais biso tozali kosala mosala surtout ceux qui intérêt zali. Intérêt ceux qui zali, wana ne mutu abimisi ba paquet pour ça. Ben pamba volontariat et pas d'abisso et ça dit sur la makasité. Maman toza ko fêter les lots l'année au discours à lobby expression na yetango de so lobby abi to mata toto kita. Lo lenge toza ko sala musala lelo. Toza na esprit ya ko matisa, toza na esprit ya ko kitisa. Mais si toza l'esprit ya ko kitisa, mais nzambe ko kitisa yo moko parce que ko kwisa jamais lingoma na ye. Miyonde ko kita. Bolimu na yo ko koma bozitu ekokoma na bolembu okokita okosala so musala oyo te na suko okokoma na rote yango na zongeli liloba oyo bandeli tokanisa batambusi na biso ya kala tokanisa batambusi na biso ya kala nzokane musala oyo eza ya kala te musala eza ko continuer soki na kala batambusi bazali est-ce que lelo batambusi bazali to bazali te bon soki na batambusi ya kala tozwi bango ndakisa bakobi na mukada te tomekola bango tolanda kondima na bango bongo biso batambusi ya lelo tozali kosala mosala lolenge nini tokotika na bana bazali koya nsima lokumu na biso réputation na biso ekozala ya malamu to ya mabe batambusi basili te lingomba eza kocontinue lingomba eza kotambola batambusi ya kala tomekola bango biso bato toza komekola lelo tokotika nini mpona bana baza koya lelo est-ce que tambolo na biso ezali malamu? Ecclésiaste chapitre 7 verset 8a. Ecclésiaste chapitre 7 verset 8a balobi na biso mieux vaut la fin de quelque chose que son commencement. Malamu ezaka suka ya likambuke ebandeli nango. Nzambe afutra de bandelité tolandi na tata mokonzi ndenge lobi afutra kaka na suka bo etamboli oyo tozala yango tokozwa lifuta ya kitoko tokozwa lokumu nzoka nde bato mosusu bazalaka soki akufi bato bazosepela liwa na ye bosala noki bozolekisa bato ntango basala no bokende kokunda ye soki boke na cimetière bokomona bato yoke ozotambola kuna na cimetière ya tata wana azalaki ndoki makasi estima yo ozokende otambolaka kuna na cimetière na ye ti na liwa bazali kolakela yo mabe mais biso tobongisa kotambolela biso mpo ete ezala kitoko mpo te bakumisa biso na mokolo ya soka lelo nalandi yango na communiqué papa de la ville aza kopesa abi bato bazali koyeba nano ntina ya makambo tozali kosala na lingomba te mokolo mosusu na ntango nazalaki pasteur communal ya Ngaliema nasali 6 ans na kote ya maman Kwakiadi tout le mardi naza kobondela na cellule météo oyo ya ye na mopanzi ya ndako soki na bimi na cellule il faudra leka na ndako pendant 6 ans mardi nyonso de 8h à 11h aza kopesa ngai aza kolakisa ngai musala ya nzambe ndenge nini ezali kosalama mokolo mosusu azoloba na ngai te bana na ngai tata pasteur mokolo moko toza kokende bafete eza kosala mingi na lingomba bafete baza kosala mingi na bamboka oyo babenga so nkinzi alors nga mpe naza kolinga nakende bafete wana mais papa mfwamba aza kolinga te alors mokolo mosusu nga mpe eza namoni mabe na lembi nzoto papa apesi nga nzela bibo kende kaka lokolo olingi okende fete wana kende mama akangi bisaka na baninga na ye bakendeki fete na bi mboka te meloasa papa nkolo koyeba yango bakomi na fete tanka bakomi na mboka esika fete ezalaki fièvre ezwi ye babandi kolenga bake babongiseli esika na ndako na kati ya ndako fete eza libanda na ndako batiaki bango babongiseli esika bafiniki ebilamba mpo aza koyoka malili donc banda fete ebandaki ti fete esilaki amonaki yango te ti fete esili baye kolamusa ye bazwi nzela baye kozonga na nkamba
Tant baye, bah il pèse rapport dans papa, maman, belitro, donc à bon fête papa le bine moi na ngai. Comment na capacité ko zala ma wate pour na ba fête. Mikole ko ya liboso na lingoma na biso, ba fête ko zale belé, ba biso boko ko kapé ko sala la ngote. Yango to ko bilelo ba fête. Ba tulos ba moni ba fête l'équibing, montre monto swin cela na ye, montre monto ke bilanga na ye. E bandereza likamote suka deza likamo. Papa tout biso biso batuto komi lelo est-ce que ba ko kanisa biso o se lingomba isa ko tambola. Na nkombo tata mona pele musan. Tata nkolo na silisila ngawa. Comme on a dit, tata mwana, tata molio mon centre, merci nkolo pour la maloba. Pour être moto amekola, alanda. Et sengere azala na likanisi ya oyo ya kolanda. Ya mwana na mokana na nzambe na Philippiens chapitre 2 versets 5 à 11. Et l'examen biso était tozalaka na makanisi na basentiment oyo ezalaki ya nkolo Yesu. Il faut biso avant omekola, avant oimiter, avant olanda, il faut ozalaka na makanisi oyo ye azalaka na yango. Soki makanisi ekeseni, okomekola ye ndenge nini, okosalela ndenge nini, esaleli mpe ekokesana mpo makanisi ekeseni. Natina na makanisi oya nkolo, Bible elakisi biso ete nkolo azalaki na makanisi akomikitisa. Malgré ye azalaki mwana na nzambe, azalaki na bonzambe, kasi awelaki te kozala lokolo egale ya tata na ete, amikitisaki te kino akamataki forme oya moto ya serviteur. Asalelaki pe atosaki kino liwa pe kutu ya soni pe ya pasi. Sima na yango komikitisa oyo ezalaki na ye atombwama pe mabolongo nyonso na likolo pe na se na mokili pe na se na mai ekumbamelaka ye. Makanisi wana ezalaka te na biso ya komikitisa. Yango wana tozalaki na mama na biso, mama Kwakiadi, toujours komikitisa. Na kati soko azali kozala kaka na bandimi akoloba kaka biso nyonso toyoka nkamba elobi nini. Biso nyonso toyoka papa Mfumalongo, papa Mokonzi Bule alobi nini. Mama Kwakiadi tango accident oyo esalamaki, mama conseillère direct. Tango accident esalamaki oyo ya le 25 décembre 1989. Boto ba accidenté mingi bayebaka likamo wana te po ezalaka lokola mwa secret. Ba accidenté na molimo bayete kuna esika papa Mfumalongo, papa Diange na kontima abengi alobi mama biso tozali awa na nkamba. Kasi yo kotisa salela, occupez-vous ya ba accidenté wana. Mama conseil direct maman Kwakiadi yende mutu azalaki kokotisa kopesa bango mai pe kobongisela bango mpo ete bakona kokota na Yerusaleme. Azalaki na nguya ye me awelaki te kozala azalaki toujours soko atindami na kosala mosala asali, soko atindami te akoki kosala te. Azalaki na botosi solo. Mama Suzanne Kwakiadi foko zalaka soki biso tozali na journal lelo makanisi nini oyo ezalaki na bato biso toza komekola. Azalaki toujours na makanisi koyeba te ke oyo mwana ya chef spirituel ya Lingomba te.
azalaki toujours koyebisa na molongani na ngai mama Elebe akoyebisa lobi mama oyebi ngai natekaka makala natekaka ndunda soko ke na Delvaux okomona isika ya ye azali koteka makala azalaki toujours kodébrouiller koteka makala koteka bandunda koteka mwa babiloko na ye mpo ete amileisa aleisa famille mpe azalaki makasi na kotonga lingomba mwa mbongo ne ya makala okomona $100 azali kopesa peut-être pas publiquement komona apesa alobikena kotia na ntinzani $100 $50 $200 azali kotia mwa mbongo ne ya makala tout ça azali kotia kopesa akoloba mekola tekaka makala tekaka bandunda oye bakomi lex ndenge ba Saint Paul ba oyo bazalaki Saint Paul c'était ndenge lelo tokoki koloba des grands universitaires azalaki moto abayele makasi kasi azalaki kotonga mingete azalaki kotonga basinga mpo ete ateka aluka moye ya komileisa parce que eza kopesa dignité na mosali na Nzambe akoki azali kodépendre na kati ya lingomba te na misala na ye azali kosala komekola il faut ozala na makanisi ya moto oyo ozali komekola basentiment oyo ezalaki na ye mama salaka bongo omoni ye soki akei na campagne d'évangélisation soki akomi quelque part très souvent bolimbisa ngai azali komema mama Elebe soko bakei na suka ntango bango bakozonga na ndako ye azali kotuna ye résumé makambo oyo ngai nalobaki ntango biso tozalaki kuna na ndako ya Nzambe mama ko résumé etala olobaki boye olobaki boye olobaki boye abisava ngai namemaka bino mpo bozala témoin na ngai mpo bato bakoselaka biso makambo ebele malamu yo ozala wana mpo ngai nalobaki yo yebango osali résumé très bien ya makambo ngai nalobaki batela yango mpo na nini azalaki toujours na respect na tata mokonzi ya bole kuna yo olobaki nini te ngai nazalaki ta témoin na ngai yo tala makambo ngai nalobaki tala makambo ngai nalobaki azalaki na bobagi mpe na botosi ya tata mokonzi ya bole voilà un exemple à suivre komekola il faut ozalaka na basentiment ya moto oyo ozali komekola bozalaka na makanisi oyo ezalaki ya nkolo Yesu amitiaki lokolo égal te mais amikitisaki azwaki condition ya serviteur ou servante pekino oyeba te ke c'est la fille du chef spirituel non okoyeba te soki bayebisi yo te même ata bayebisi yo okoloba non ce n'est pas vrai oui c'est vrai ezalaki bongo batata bamama na chapitre wana okomona nkolo Yesu mokuma na nyonso to apesi yango na tata kimbangu mais tata molimo mosantu Nzambe mais nkolo Yesu aprévenir ke molimo mosantu akoloba boye moko te akopesa nga lokumu akopesa nga nkembo ndenge ezalaki ye moko nkolo Yesu alaki sepe bokomona ndenge lolenge ya ngai bokomona yango mpe na tata molio mosantu ameketisi atosi akoki kosala likambo te soki nkolo Yesu bayokani na ye te kino le roi ya soni ya pasi comme prisonnier na Lubumbashi tala mokili mwa lelo mokili mobimba bobele nkombo na tata kimbangu bazali koluka mokili mobimba bazali koya epai na tata kimbangu lola pesi na suka ayebisi alobi nkolo Yesu tala elonga nkolo Yesu asili kopesa nga likolo na se mokili mobimba lingoma moko mokili mobimba mokonzi moko nga kimbangu mwana bakongo kotosa mpe komikitisaka enetolaka moto mais soki botosa ezali te soki okomikitisa ezali te okotombwama te grande leçon il y a tous les mois il y a juillet le mois des martyrs de la foi komikitisa kotosa un exemple wana tokoki kokamata un bon exemple et un mauvais exemple pour Bible oyo elakisaka biso tala exemple ya malamu tala exemple ya mabe oyo ya malamu landa oyo ya mabe kolanda te oyo ya malamu kamata mama moyelo bapapa na biso
Et ça la papa koloto, et ça la papa mfumalongo, batangi. Batu ba diplôme na bango kuna. Kasi batosi mama mouille. Bakoki kosala likambo te na mama. Tango mama mouille azopesa bango kutu mokoma baboyi. Babito koli nanu te. Continuez. Balobaki te keloko abiso to yekoli. Maman, tika biso to lakisa yo. Non. Batosaki te kino na suka. Na insistant maman mouille nde bapesaki bayambaki mokomba yango. L'insistance pour Mikole Kokaki ne pouvait pas faire autrement. Papa Diangenda avait toujours dit alobi natambola na kati na mokili mobima na mona moto azali sage. Lokola papa Dialunga na kiangalite. Sage. Sagesse ya papa Dialunga na kiangal. Sagesse. Mais papa Dialunga na kiangani, ezala papa Kulutu boyebi, tokamata ba détail mingi te. Mais toujours, bakoki ko sala le côté soko papa Diangé na pesi bango nzela te. Te papa Diangé na signé ndenge biso tolobaka laisser passer mokanda o epesaki nzela na papa Kulutu mpo eta ya kopeba na kati na ka. Mais Nzambe Papa Dialunga a dit, je ne veux pas avoir de problème. Est-ce que ça n'a pas te zonga? Kino a tosaki, bazana katakilong. Tala exemple à suivre. Ti mokolo mwalelo. Papa Mokondiabou, le papa Simon Kimbangoutianga. Mais voici le mauvais exemple qu'il ne faut pas suivre. La révolte de Corée. Beaucoup de yango dans Nombre chapitre 14. La révolte de Corée. Corée, appuyé par Dathan, qui était gouverneur à Goshen, c'est-à-dire mon administration. La révolte de Corée. Et Abiram. Et 250 partisans, Oyo Bakenaki Koyoka, Corée Azali Koroba, Ghana Azali Lévite. Il était de la même tribu que Moïse. Mais Moïse Azali Kokamatanani. Non. La rébellion de Corée. Avec 250 partisans. Moïse a bondé bango, trop c'était trop. À Souki, Corée, Dathan, Abiram, plus 250 personnes et leurs familles, ils sont descendus vivants. Mabele Fongwan Bakoni Bango. Dieu, Nzama Lingaka Lolendo te, Nzame Alingaka Komi Kitisa. Dieu n'aime pas la révolte, n'aime pas la rébellion, n'aime pas qu'on se soulever contre l'autorité divine, divinement établie. Voici un mauvais exemple. Un deuxième mauvais exemple, c'est jalousie et murmure qu'on critiquait Aaron na Myriam. Au niveau de la famille. Au niveau de la famille. Ah, mais Moïse a dit Moïse, Nzambe alobaka na biso pe, alobaka na biso na bandoto, alobaka na biso na ba vision. Lokola ye, ya lingi komite lokola nani. Au niveau de la famille. Nombre chapitre 12, vous pouvez lire toute cette histoire. Nzambe a siliki a critiqué spécialement pour la critique wana. Ko critiquer. Nzambe alobaki te que pourquoi boza ko critiquer ndeko na bino. Non, Nzambe alobi pourquoi critiquer Moïse mon serviteur. Il n'a pas dit ndeko na bino. Non, pourquoi vous critiquez Moïse mon serviteur. Aza lokola bino te, ngana lobaka na bino na bandoto na ba vision. Mais il n'en est pas ainsi pour Moïse mon serviteur. Je lui parle face à face à mon akelilingi ya Nzambe. Je lui parle face à face. Aza lokola bino te. Et sokaki na mpasse, batata ba maman, Myriam a attrapé la lèpre hors du camp d'Israël. Solina mawa. Pour critiquer Moussa Nzambe. Oyo, celui qui est divinement investi, il est mis à part. Il ne vous appartient pas. Il n'appartient pas à la famille, il n'appartient pas. Il appartient à Dieu. Il a été mis à part. Tout ça. Batata ba maman bandeko, moi oyo,
toyekola likambo wana ya kotosa na kati ya lingomba ekotombola biso tokokoma bato minene soko biso totosi. Mpona mama exemple mosusu mpona mama na biso ezali exemple oyo ya soki olobi oui na yo etikala kaka oui ezala non te. Biso tozali komekola baoyo basalelaki nzambe liboso soki olobi oui ata esali yo mpasi. Psaume 15 verset 4 ata esali yo mpasi oui na yo etikala kaka oui. Ndenge yo ndimelaki na kati ya ligoba oyo ezala lokola te ndoto ya papa Ndagi Pierre kozala lokola mandalala te moto azali sans position et puis neutre. Non, mondimi oui na yo ndenge yo ndimelaki nzambe na yo ata esali yo pasi. Il faut rester constant ndenge tata Kimbangu azalaki, ndenge nkolo Yesu azalaki, ndenge ba papa na biso bazalaki. Il faut rester constant dans ta foi. Ndenge kaka yo ndimelaki, ndenge kaka yo zwaki likambo na yo, tikino na soko. Il faut rester constant dans ta foi, ni à gauche ni à droite. Ozalate ndenge papa Pierre Ndagi mandalala ezali koningana au gré devant. Non, mondimi azalaka constant. Mama na biso, mama Suzanne Kwakiadi ata na mpasi moto asalaka ye mabe, je ne cite pas les noms, mais na mpasi wana na épreuve wana ajongiselaki ye mabe te, elle a supporté son épreuve jusqu'à la fin. Mama Suzanne Kwakiadi elle a supporté son épreuve jusqu'à la fin, je ne cite pas les noms. Mais c'est vrai. Et c'est vrai. Pour terminer, dans Daniel chapitre 12, verset 10, oyo basalela nzambe na biso tozali kosalela nzambe batu oyo ya mayele batu na bososoli bakozala affiné, bakozala purifié, bakozala sanctifié davantage à travers les épreuves. C'est ce qu'on appelle le baptême de feu. Le baptême d'esprit et le baptême de feu. On dit mais mon dit mais atana ba épreuve, atana mikakatano okowanga na kondima na yote. Au contraire, ba épreuve ba mikakatano wana ezali kokolisa kondima na yo, ezali kolendisama pona nene tango na suka. Okobanga bitumba te, okokena ti kino na suka, quelles que soient les épreuves. Ndenge wana bato depuis le commencement, ndenge wana ba o ezala le mois, c'est le mois des martyrs. C'est vrai, même Saint Pierre, même Saint Paul bakufaika na sanza oyo ya juillet à Rome. Saint Pierre, motuna ye na se makolo likolo, akufaki na ekolus batiaki motuna se makolo likolo, et Saint Paul, on lui a coupé la tête, on l'a décapité. Ils ont souffert, mais ils sont restés jusqu'à la fin. Ba épreuve wana et comme ça bango batuminen Saint Pierre, Saint Paul, leur nom se trouve na kati ya nani. Regarde aujourd'hui. Mama Suzanne Kwakiadi na botosi oyo atosaki na komikitisa ya akitisaki na botosi. Elle est là. Azala wanakata kilongo, azala wanankama sur la montagne, de génération en génération, de génération en génération, j'ai dit, on parlera toujours d'elle. Donc okenaka toti ba fleur d'un moment l'autre tokina kotia ba fleur esika bango bazali na biso na bana na biso na bankoko na biso na bankoko bantekolo bana de génération en génération jusqu'à ce que la terre sera terre. Comment on est ekobongate au monde, comment maman mouille ekobongate, comment papa ekobongate, batata ba maman to sala makasi pete ba komo na biso ebongate na nzela ni na nzela na botos na nzela na komikitisa na nzela ya kosalela nzambe e bandelite me kenda na likamono te kilo na suka komo na yo kozala monene ekolimwa te pe kozala mapamboli mpo na yo pe na libota na yo de génération en génération. Na komo na tata mwana tata moyo mon centre
Merci, batata pasteur. Bozonga na bino bokete kofanda. Tolandi manso oyo lokumu tozali kopesa na mama kwa kiati ndenge alongi atosi batata asali musala ya batata tata molimo mosanto botama na ye te suka na ye biso nyonso tobengami bakimbangiste ndenge papa Mfuma Lombo alobelaka yango ete ezali kaka te eke bana ya tata Simon Kimbangu na mama Mwilu bazali bana babotami kaka na bango, kasi biso nyonso tobengami bakimbangiste tokomi bana ya tata Simon Kimbangu, tokomi bana ya mama Mwilu pe bavoila misato. Biso nyonso tosala molende wete tokoka kolonga na mokolo ya suka na likambo oyo na nzela oyo tondemelaki na tata Simon Kimbangu na kati na bolingo pe beko pe misala okomba tata mwana pe tata molimo mosantu. Programme na biso na libanda ekozala boye ndenge tozali kobima honneur ndenge ka tosalelaki lobi basurveillant babimi bazongi po toza na pose ya fleur. Sima ya pose ya fleur rencontre ezali ndenge tata molimo mosanto papa Simon Kimbangu ngani apesili programme donc na pokwa rencontre ezali na yango makambo nyonso ndenge tokosalela yango na libanda ezala na lombango nyonso tina pose ya fleur ezala na lombango nyonso po ete tata molimo mosanto papa Simon Kimbangu ngani alobi te rencontre ezali tosilisi bokomba tata mwana pe tata molimo mosanto. Amen. Na kombo ya Nzambe tata ya mwana pe tata molimo mosanto yambo totonda matei ya makasi tozwi epai ya tata na biso na ndingisa ya tata na biso soki tosali dépôt de fleurs nde na plaine ya heliport tokokuta ba protocole bakotiela biso mwa mai ya komela nde ezala na limemia na kowela na te kobunda na te na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso pe na banza tolandi ke lelo ezali mardi rencontre ezali bika twakubikeno moko bika twakubikeno moko twatonda lusiku musu tutambuli kwa sedieto muzola kwa se ye mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela